veux la paix, je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1 plus 1, on veut la paix, on veut la paix. Ça dans Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen Babylon, à cause de Babylone, alles wegen Babylon. le Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On veut la paix, on veut la paix. Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso kimia ya nzambe ezala kati na mabota na bino ya bino ndeko Kongo Alenga mwana mfumu Kimbangu. Nzamba pambola bino na bayebanso balandaka Kongo Alenga TV tika te nzambe azala na bino. Lelo toye kosolola masolo mosusu te, toye kosolola masolo etali politike ya mboka. Mboka na biso moko pe ya solo bandeko toyebaka ndenge nini ezali kotambola. Tokolobela lelo vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa abengami bongo na kombo ya Jekoko Mulumba. Jekoko Mulumba boyebi ke solo azalaka député kasi lelo yo azali bongo vice-gouverneur. Après numéro 1 ya ville ya Kinshasa Jean-Denis Ngobila, c'est Jekoko Mulumba. Jekoko Mulumba bandeko boyebi ke asala morgue moko oya monene pona kozwa bibembe oyo tobengi bawei bato bazali kotika biso pona kozwa soin na bango kovandisa bango na bafrigo po te ya solo bakende kokunda bango na lelita. Kasi ya solo bandeko nzoka nde Jekoko Mulumba esika oyo ye atongaki morgue wana bandeko ezalaki esika esengelaki te atonga. Kasi lokola ayebi mibeko arespecte mibeko ya leta, leta alobi na ye ke esika oyo ezali esika okoki kotonga te. Yango, Jekoko Mulumba alakisi exemple. Po to monopoliser vraiment maloba te, bandeko bolanda ye moko vice-gouverneur, ndenga azali koloba pe azali kopesela na batu nyonso tu oyo batongaka na banzela, na bakonzi, ezalo azali général, colonel, o ngai ministre, o ngai ndeko ya ministre, landa Jekoko Mulumba yoka makambo alobi. Toleka, Kongo Alenga TV. Ndeko lelo tozali dimanche 5 février 2023. Oyo ezali kolakisa bato ke mutu moko azali kolwa mibeko te. Bien sûr ke nazala mikanda oyo leta apesanga place oyo. Mais morgue oyo ekomi kokrie bambouteillage ebele awa. Malgré tozosunga population ya Kinshasa po ezalaki nango c'est une œuvre sociale. Mais nazosenga na bandeko na biso ya limete Kingabwa Kinshasa bamona pasi mingi te parce que toujours neko délocaliser morgue pour ezaki na balabala ezokende na kati ya Kingabwa ou bien tokosomba lupango na biso ou bien tokokenda ngo na partenariat na basango oya hôpital Lisiba na Boyebi bango yango po tozalaka toujours exemplaire atoza mokambi okambaka ville ozokamba balabala ozokamba mboka ozokamba baavenir sokomoni ke eloko wana eza kocréer des ordres eloko wana ata ozaki na mikando l'été pesaki yo momoni ke ezo créer moi des ordres il faut kozonga na bon sens kozonga penda na nzela pona population surtout ozala exemple na yebi ke bokotuna nga question bongo garage na ngai oui garage na ngai na obuka ngo te parce que garage na ngai na même titre na ba station service ba station essence oyo ezaka na balabala auto na et puis créer un embouteillage télé au niveau na solution na bota la bino moko moko et puis na zobeka c'était que biso moko bakambi faut tozalaka ba exemplaire. Merci beaucoup. Matondo ya solo bandeko na bandi touti kolanda bongo vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa Jekoko Mulumba na geste kitoko oyo auti kosala exemple à suivre pona kolasa ke état de droit eza déjà na kati ya Congo bandeko Fachi Beton ndenga alobaki ke état de droit ezali kosalama yango bandeko exemple oyo Jekoko asali bandeko na bandi
bandeko mingi oyo tozali komona na Kinshasa bandako mingi ezali kotongama na esika oyo esengeli te yango leta azwa baprécaution na ye ndenge ye moko vice gouverneur azwi déjà l'accès exemple mpona kolakisaka ya solo tala lupango ya monene ya ndenge wana morgue oyo ezali kosalisa bato kasi alongoli yango wana mpo akende kotia yango na esika esengeli yango bandeko vraiment toka bato nyonso bazali kotonga na basika esengeli te boyebelaka ya solo ezali malamu te biso mpe bana poto tokobosana te mpona kopesa mpe mbela na biso na gouverneur Jean-Denis Ngobila mpe na yo moko papa na biso vice gouverneur Jekoko Mulumba bana poto ndenge toya na poto awa biso nyonso tu ezalaki prophétie oyo ewuti na bakoko na biso Fumuki Mbangu alobaki soki toye na poto tobosana minoko na biso te mpe tobosana mabele ya bakoko na biso te toyaki na poto awa bana poto nyonso to tobengi bavandi na poto bazali kosomba mpe ya bango mabele mpe na mapango kasi ya solo lelo oyo tozali koloba boye na kati ya Kinshasa bato bakomi kobotola bato mapango tozali komona na batelevizio na bareseau sociaux okoyoka général colonel lieutenant capitaine o ngai nazali cousin ya ministre Songolo Mpakala ngai nde leki ya président ngai nde mutu boye akoya kobotola yo lopango mpo nini osombaki terrain na yo na esika malamu ye aye kobotola yango tozali kobeta mpe mbela na bino baye bozali kokamba biso numéro 1 ya ville ya Kinshasa Jean-Denis Ngobila botalela mpe biso bana poto likambo oyo mpo pamba te biso tozali diaspora biso bato totindaka chaque jour na année moko tokotisaka plus de milliards ya mbongo oyo tolisaka mpe bandeko na biso bazali kuna na Kinshasa bolinga mpe bosalisaka mpe biso na makambo oyo tozali komona ke toza kokomprendre yango te botalelaka biso mpe makambo oyo mapango oyo biso bazali kosomba bato oyo kuna bazali na Kinshasa bazali komona biso lolenge moko toparticipaka te na gestion ya mboka yango tozali kosenga na Faci Beton mukwa tombolo yo moko ozali mwana poto akala ya kala ya tongo tozali kobeta mbela oyo ekomela yo pote ya solo likambo Jekoko asali vraiment toka papa na biso vice gouverneur nzamba pambola yo exemple monene oyo sali yango biso pe to profiter en tant que balobeli na kati ya diaspora to beta pe to tinda pe mbela na biso pote ya solo bato mingi bakoka kolobela likambo oyo te ngai ndeko na bino Kongo Alenga na ye ko beta pe mbela merci mingi na bandeko nyonso bokolanda émission oyo bopartage yango pote ya solo mutu nyonso ayoka yango pe ayebake kotonga na banzela na kati ya Kinshasa ezali malamu te merci na Jekoko Mulumba vice gouverneur ya ville ya Kinshasa merci na numéro 1 ya ville ya Kinshasa Jean-Denis Ngobila Mbaka merci nzamba pambola bino bana Congo et surtout balandi nyonso ya Kongo Alenga TV abonnez-vous toujours na Kongo Alenga TV tozali wana masolo na biso kimia nzambe ezala kati na bino lelo ezali mokolo ayenga lobi tobandi poso semaine bandi semaine mobimba nzamba pambola bana Congo Fumuki Mbangu monana na bayini ya Congo nyonso ba Rwandais bamona yo lakisa bango ke ya solo Congo ekozala divisé te le Congo appartient aux Congolais biso tozali bana yo Fumuki Mbangu merci mingi nzambe azwa lokumu azala na biso tata nzambe ampongo tulendo mvidi mukulu Mungu baba nzakomba nzambe na biso oyo tosambelaka oyo apesaki bakoko na biso mabele ya Congo ingeta Oh, Jara, Congo fait la paix. Je m'appelle de Solanga, Lenga, Sali, 1+1. On fait la paix, Sala Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird À zerstört. cause de Babylone, Alles wegen Babylon. à cause de Babylone. Alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On fait la paix, on fait la paix.